ici, biso, le terme makanisi na biso, pona makabwese aliment. Mais à la bagère au biso, Twalignaki, pour passer per sa biso. Nakanisi, Nazwaki, un message belé. Lelo, n'a pas utilisé par armes non conventionnelles. C'est depuis minuit, autodécréta qui cessait les faits. Autodécréta qui cessait les faits parce que Makambo Tobandai Koluka. Naebisaki Batu, journée Konabiso, président AIDPS Jean-Marc Kabound honorable, Azaki destitué, Naebisaki Batu que Bazo Menenga 1-0, Ozo Beta prolongation, la bâti Robi pour remporter match. Bajero Twalignaki, les abandons na biso ba honorable député, au batelemi liboso na bino, batoyo bauto marqué histoire ya mboka oyo, ndenge ba 13 parlementaires ba marqué histoire ya mboka oyo. Il faut qu'on remercie Bango, qu'on comisse Bango. Parce que courage au Bazouaki, Batumususu, Babangaki. Rebsaki Batumususu qui Boti Kako s'agiter autour de la sécurité na biso. À 13 parlementaires, Bazaïka Kandemi Mokona Bino. A défier Maréchal Mobutu. Yango et Salaki et Toko Mana IDPS, le IDPS est commis parti au pouvoir. Pour applaudir Makasi pour la père fondateur. Yangonde Mamonaki comme secrétaire général Nabino, Olexa Moukolonelo, sans honorer ba héros Nabiso, Batelemi, Liboso Nabino, et Kozala ingratitude. Il faut honorer Bango parce que Basali Moussala, na bandeko, yaba parti politique Moussousou, Oyo, Baparlaki, d'une seule voix, pour renverser tendance wana. Obete la paix bandeko, ba député au basan na biso te maboko makasi. Pona ba oyo bavan o bayete nakanisi baza empêché na ba occupation na bango. Bolongi déjà. Likambo esaimaki lobi. Eza likambo ya mutu ya munene na histoire ya mboka na biso. Yango longévité na kopesa parole na moko à se présenter boye baye puisque mukolo lelo à part fait na biso mais bango baza na parti munene na makambo oyo elekaki lobi soki bango basengaka départ ya biro wana te mbelelo le tozoloba masolo mosusu. IDPS viva! IDPS viva! Après présentation na bango technique bakotie la biso discours oya mokonzi ya mboka oyo annonçaki consultation oyo ekomema biso lelo mpona mokonzi ya mboka akoma na majorité na parlement. Tozobanda na honorable député na kotanga bakombo na bango te mpo bango moko bayebi koloba. IDPS viva! IDPS viva! Honorable ozwi parole te na kotanga komona te yo moko oyebi koloba oza liboso ya base obetela bango maboko lisusu.
Niko député national élu à circonscription ya Fizi Sud Kivu. Niko liste ya UDPS Tshisekedi. Na kuanzia province orientale mpaka Nord Katanga. Mie Njosel eliwa UDPS ile parti yote. Niko mie peke. Territoire yetu ya Fizi ndio territoire yenye kama munasikiaka habari ya ba revolutionnaire wenye walipiganisha Mobutu bakakatala Kabila na leo wanaunga Etienne Tshisekedi mwenye aliwahi kuchaguliwa en 2011. Interprète s'il vous plaît, vous êtes trop long. Territoire yetu ya Fizi ilikuwa nasema ndio territoire yenye ya ba revolutionnaire. Territoire na biso ya Fizi ndezalia baoyo batele makamakati bona kobunda. Tulimupinga Mobutu, tubetaki Mobutu, tulimupinga Kabila na afdele yake, tubetaki Kabila na afdele na ye, lakini tulitika UDPS hadi leo. Tundimaki UDPS kino mokolo lelo. Na kapreve 2011 territoire ya Fizi tena ndio ilitoa depute umoja wa UDPS Est yote. Na Fizi nde depute moko ya UDPS bimaki kuna na Est nyoso. 2018 tena territoire ya Fizi inatosha depute mimi hapa Msambia. Na 2018 lisusu ngao na hati na komimalisu depute na kati ya territoire ya Fizi. Ninawaidia kitu moja bazi ya UDPS. Na koyebi saline loko moko bazi ya UDPS. Ndugu zetu wa Fizi wa Maimai wenyewe wako wanapiganisha juu ya amani. Andeko na biso ya Maimai oba zalipo kunda pona kimya. Watatoka porini ili wamuunge Felix Tshisekedi mkono. Bako bima na zamba boba ya batunga Felix Tshisekedi kwa longa. Hii ndio machache kidogo nilipenda kuwaelezea. Yangonge mokela ningaki koyebi sabino. Na ninawahakikishia kama mu 2023 Fizi itawaletea wabunge wa 4. Na 2023 tokopesa bino ba député mine. Asante sana. Merci mingi na bino. UDPS viva. Viva. Obedela honorable Freddy Musamba Maboko Makasi. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. UDPS viva. 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 Bachibeto a un état de droit. Mwane chene a une justice. Ba député na ba sénateur. Kosalela peuple congolais. Ba généraux na ba ministre. Kosalela peuple congolais. Bongo ba policier na ba soldat. Kosalela peuple congolais. Oh mame lelilele. Oh mame lelilele. Oh mame lelilele. Oh mame lelilele. Teti, 18 ans la boka basale le côté. Oui, 18 ans la Congo va mourir. Bachibeto a un état de la peuple congolais. La police na ba soldat. Kosalela peuple congolais. Fati Vanda et Totonga Congo. Fati Vanda et Totonga Congo. Fati Vanda et Totonga Congo. Ya Chichi Zomba et Totonga Congo. La Goma Lumba Bona Congo. La Goma Shebeya Bona Congo. La Goma Boteti Bona Congo. Thérèse Kapangala Bona Congo. La Goma Rossi Bona Congo. Bafinga Kabuya Bona Congo. Kabuya Nyokama Mingi Bona Congo. Bakange Mani Bona Congo. Hello Papa Etienne na Mabele. Totikala na yo Fati Beto. Totikala na yo Fati Beto. Baruta tikala na yo Fati Beto. Nixon tikala na yo Fati Beto.
S'il vous plaît. Victoire des FARDC Chwa. Serge Kabouya Chwa. Naogi binote Serge Kabouya za totombo la baboko. Topesa e Chwa. Chwa za mokako so lupemba. Serge Kabouya Chwa. Serge Kabouya Chwa. Totombo la baboko pour la maman Gisèle Mbouachem. Maman Gisèle Mbouachem Chwa. Nazo kabinote bana IDPS hein. Tous en la courage. Maman Gisèle Mbouachem Chwa. Ce qu'on m'a pas likolo pour la 520 gigas. Bisous ça m'a pas likolo. M'a pas likolo oeza mokako soit bénédiction. Ya bana ki kwiti. Jean-Marc Kabunde Chwa. IDPS Chwa. Ce qu'on m'a pas suka pour la fachi. Bisous nyonso m'a pas libale likolo. Fachi Chwa. Oyo kabinote. Chwa oyo pour la fachi à niveau na yete. Pas de boulonné. Bongote. Bana IDPS. IDPS Chwa. Toto molasiko maboko pour la fachi biso nyonso. Fachi Chwa. Fachi Chwa. Déboulonnement Chwa. Gratuité de l'enseignement Chwa. Victoire des FARDC Chwa. IDPS Chwa. Merci Mingi bana IDPS. Puisque finalement, il faut essayer tous dans la majorité ou bien coalition majoritaire de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une élection et salamaki. Quand il y a la majorité, il y a une monanité, la majorité est côté à ndenge bosalaki lobi majorité oyo bovotaki mpona kolongola bureau oyo ezocomposé chambre basse parlement yango nde ekozala majorité au chef de l'état alobaki na discours na ye yango nde majorité wana donc majorité ya nyonso akene ekofanda na likambo wana na nombre wana emonani wana c'est là qu'on va bâtir majorité ya nyonso akene la nation FCC afunda bino mpona débauchage oyo bino bobanda condamné lobi ke bopesi badéputé mbongo etamboli mpona kosala majorité bo bengana ki biro ya mabunda lobi eske ezali ya solo bongo professeur bomoni ndenge tozali badéputé boye article 100 ya constitution elobaka ete député ata baponi ye na liste ya parti azali représentant ya nation et puis article wana elobi lisusu boye commandant impératif ezali te c'est-à-dire député national azalaka député ya moto te azalaka député ya autorité morale te azalaka député nde ya nation peuple nde mokonzi ya député soki ozali ata na parti politique oza kopesa mibeko ya mabe kwa boma peuple akoki kolanda yango te yango wana mandat impératif ezali nul yango wana na majorité wana tosalaki ata na bapétition omoni bandeko mingi ya ppd baza kuna boyokaki bango ntango mokonzi ayambaki bango balobaki epai na bango ezalaka voix unique discussion ezalaka te
choix ezalaka te yango wana nde baye bandimi likambo oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobi baye kojoindre biso na Union sacrée de la nation. Bazalaki kuna bazali komibomba te. Omonaki bango na ba télévision. Donc bazali décision à nation. Omoni mokonzi alobi Union sacrée de la nation. Député P. Albalobaka, représentant de la nation. Mais ndenge nini okozala représentant ya nation, oya koboya Union sacrée de la nation. Yango na nde bandeko baye ko joindre biso.